Back to sound, d'accord. Hey! Assigne ma belle! Skelette et make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Ah! Yo se me touche! Back to sound, d'accord. Hey! Assigne ma belle! Skelette et make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Ah! Yo se me touche! Back to sound, d'accord. Hey! Assigne ma belle! Skelette et make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Ah! Yo se me touche! Base Mazinda. Tu sais. C'est tout. Salut, coucou à vous tous, chers internautes fidèles de Safosi Télévision, la télévision de l'aide, avec toujours votre humble serviteur Serge Mabobo, l'homme du développement. Pourquoi l'homme du développement? Parce que j'aime le développement dans la société. Merci, nous sommes là pour vous servir. Comme d'habitude, nous sommes là aussi pour analyser des sujets qui essaient un peu de flotter dans notre pays, la RDC. Aujourd'hui, je suis là avec une invitée habituelle. Si je dis habituelle, parce que ce n'est pas la première fois que nous allons analyser avec notre invité, votre invité aussi, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont appelé, qui ont demandé d'inviter, j'allais dire, la même invitée, parce qu'une fois, on l'a suivi, et puis quand on l'a suivi, on a vu qu'elle parlait bien, elle analysait aussi bien, voilà. Par rapport à votre demande, que nous sommes encore donné la peine d'inviter celle-là que vous aimez beaucoup, que je vais passer la parole en la saluant. Bonjour Maman Nana. Bonjour Papa Serge Mabobo. Bonne santé. Santé ça vraiment bien l'Angoli en Jambé. C'est celle-là que je vous ai dit, vous l'en avez déjà. Notre émission, votre émission Vérité, c'est une émission à caractère socio-culturel politique. Et pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre des culturels parce que nous allons essayer de parler sur la culture dans notre pays. Maman Nana, je crois, n'a coupé ça sous occasion parce que chez nous, c'est toujours comme ça. Ah oui. Il a coupé sa occasion à se présenter parce qu'il peut arriver. Tout le monde a Safosi TV, la télévision. Voilà. Ok, salut à vous tous, abonnez-vous surtout à Safosi TV. On a se présenter, on a beaucoup plus avec beaucoup de respect. On a abonnez-nous ensemble. Bon, moi qui a place où tu es biso du sapiwana, est-ce que vous commis j'aime, bon appuyer, commenter. Là où on a écrit partager, faut partager toujours parce que ils en a cadre qui peut aider biso pour chaîne et avancer et évoluer. Hollande mission CP nango kotika pe moninga azana kati ya suspense. Moi c'est Nana Sangara, la tigresse de la presse congolaise, autrement appelée la femme de quelqu'un, maman ya bana nae, tata moi si ya ba nièce na ba neveu nae. Donc je vous aime bien. Yo mo moto zonga apo to nga chaîne o mingi to nga vraiment avancement nango. To ça ba analyse ezaka ba professionnel, analyse o pesa ka ya malamu mingi pour te bibi notre bolanda biso boza bazoba te donc voilà. Merci malgré mingi na bossa la paix nga mo pêche nanga ba oboza awa en tout cas bo sala te bo kele pe la vigile officielle bo s'abonner vraiment ça la plaisir kende la vigile officielle TV ya ngo déjà chaîne nanga siko wapi bozwa penda ba émission nanga penga moko Nana Sif. Laissez-moi vous dire que
si vous vous abonnez dans cette chaîne Vijay Télévision et que vous suivez leur programme, je vous dis que beaucoup à la déçue parce que c'est une chaîne Oyo et diffuse des sottistes et d'ailleurs pour ça là élément injure. De la même manière aussi dans Safosi Télévision, la télévision de l'aigle, on n'a jamais accepté des injures. Droit de réponse, on accepte sur le répondre. Des critiques constructives, on accepte parce que pour Moutoua Bongissa, pour Moutoua Salamala, on ne peut pas critiquer. Mais des injures, des insanités, là vraiment, c'est pas nous. Les Apona bisoté, papa, maman, oh, ils allaient colonner biso, na esikayo zali le colonnet, bande konabiso na Manchester. Na koyebisa d'ailleurs Anastasie Diane de tous les jours maman motema maman Anastasie pas bonjour vraiment ko zappé na yote pe miyalu na kati ya nga ba c'est une femme battante vraiment une femme battante ndenge maman nana sangara lobi d'ailleurs boyebi maman pipe miyalu na papa Willy bo zappé parce que vous avez dit que c'était une chaîne Oyo et la Kisaka Bouzo Baté et puis continuez à soutenir cette chaîne ne kaka maman nana lobi liker et si kabatia musapi fina yango partager ne to komaka na famille na yo na banima na yo pour information kende makambo ya malamu pe et comme yo partager kate ba émission ya Safosi zaka ni toujours bima égoïste ozo sepela yo moko ozo yoka yo moko ozo partager te or et cause à la très important tant yo moni ki makambala mo eleki awa au partager pe na ndeko mususu ale kana ko bénéficier na yango sans plus tarder maman nana nous allons parler avec vous, nous allons analyser avec l'analyse comparative et la réconciliation organisée par les pasteurs de la foi, réussite ou échec. Puis nous allons aussi parler sur le 24 juin, une coïncidence ou une intention. Il y a concert, il y a faire plutôt nakati ya martyr ouera nakati ya ba pêcheur na kinkole et puis tokolobela pe lisusu likambo yo ezali préparatif. Il y a concert, il y a ferré dans le 24 juin. Est-ce que babiye zote kama est-ce que maman ngozole kanene nini et puis toyokaki moi batino balobaki. Là nous allons analyser balobi mikolo yo aigle pamba pamba na poto est-ce kazali ko boya mona ba émotion ya martyr ndenge ko simba te to ezali kaka ba voyage na ba cadre nini wana pe mama nana to meka muke kolobela yango sans plus tarder mama nana to leki na étape na biso na sujet na biso oyo ezali la réconciliation organisée par le pasteur de la foi Oyo alukaki azongisa belle vie na via oyo plutôt nasia bolimbisi nasia na éviter bo belle vie pas artiste. Je la salue là où elle est plutôt nani via je la salue là où elle est mais les a problème ya belle vie nasia conflit yango oyo et comité na basali ya nzambe bavandisa bango premièrement maman nani cause la conflit nini yango tokende na ndenge pasteur de la foi à Bengisaki Bango, que ce soit réussite ou échec. Mais en moto attaqué en mot, est-ce que conflit en cause du genre et en nature ni oyo ezali ko persister et entraîner même aux familles Bota, aux familles Abakouk, pour éviter et Bota mis à cause du conflit existait qui bien avant les lots et s'accentuer à cause du conflit humain. D'abord les bosso conflit cause de la nature ni maman. Oui, merci Papa Serge pour la motuna na yo. Réponse nanga premièrement on a envie koloba pour la balandinyo surtout bazo landa biso. Conflit wana plus debiso mo batamoki to lobaka. Balobaka ba bili kambo e boma ki bonde ko zaka mbongo ezalaka mwasi ou bien zaka mobile. Siko place wana to na suspense. Na wi ko ya koloba te ke na lobi likambo ya ki mobile to bombanda nde mutu kaboli bango par rapport ya bande ko na biso mosusu
lelo musa na biso bo excusez nga bato be bakoma babenga so ba chronique foati parce que il y a des gens où ba concert confrère na biso o bakoma koya lelo abandi ko badi kamba ki bombanda ti ba welela mobali ti ba welela bo mobala ngo pe lelo ti lobi to ebi pe komba mobala ngote. Donc pour dire que et comme ko longola biso vraiment lelo ko to baka déontologie journalistique po to ko ya bo sala analyse moko na bato balanda biso ndenga na baka bazaka bazoba te mutu moko avandi azwi ati opéra na TV no bo be batala biso ba TV papa Serge ou bien na kati ordinateur na ye eza mbongo ya Safosi tende mutetiele wifi mais tango atie yango po ebike na kati ya Safosi na zoka makambo eza ya malamu ce qui est vrai fo ngana landa yango lelo biso to komo bebisa musala ba mingi ba bebisi musala pona ko yata muso sa analyse moko de tel problème o yelo bi que no ba we déjà kamba ki bombanda biso de notre part loko abatu ndena uti ko loba ya malobo eloba maka soit mbongo ou bien kamba ki mobile mais point d'interrogation parce que eux-mêmes bayebi makambo ememela bango na kati ya conflit wana o bakoma na conflit wana ti lelo o to yebite et puis pona koloba te neti famille ya Bakuk na Libota soki ezalaka papa langa famille Libota na Bakuk wana ezalaka te tant basali ba groupe la bango to yebi ke Belver sai groupe les ye si la asali na chaîne na ye c'est elle o eza si la bisalo toye tozwi chaîne ya Belleville ya yepe eza na ndenge na tomona te ke na kati kuna ya komi chaîne Libota famille Libota tomoni te pe kuna na panda ya komi oyo chaîne Abakuk ou bien yende si la bisalu Abakuk soki toloba Abakuk lelo parce que lelo ezaka bato nde toloba ki babebisa musala oye o travailler comme chargé à communication to ya presse ya ndeko oza lokola conseiller to conseillère au lieu o mema ndeko na alima ko mema ko tambuse na ndenge sengeli yo komi ko kenango o moko ma trop fanatique ya ndeko yo zo samusa pona oh tango zo za fanatique ya mutu nde sika wa misala nyonso to mona ezo beba po na ko za la fanatique na ote papa Serge na ko za fanatique no me fona garder nga na travailler na papa Lutumba Simaro nazalaki persona na travail na nazalaki na ndenge nazalaki lelo to na mo travail na mande belé baloba na baninga na biso ba journaliste d'ailleurs baloba e belé que non manda chante za ba comportement oui mais tant yo so travail na presse pas na e peut-être mo so ko se non presse mo ni ndeba ndeko so pas presse bazoya ka bon luka pe o respecter bango po nyonso eza malamu te presse pe se benda place na so ke za ke ko sa no pe mission te o le beta kakara pour moi ba critiquer les belé o répondre. Et qu'on s'arrête qu'à l'écran là, banda critiquer les journalistes. Et qu'on s'arrête qu'à l'écran là, pas ça la boue, non. Ou bien à mi pesa ceux qui famille. Les lo bandeko ba pemben. Étant que ba conseiller, étant que ba conseiller, ne ba bomi bandeko la biso. Ne ba koti bon na kati ya conflit papa Serge. Les lo yo ça en chaîne, ngala na chaîne. Mais rien n'empêche que ngala ba ki ko ngala na chaîne, on la ko papa Serge ta go sala musa te po papa Serge za na chaîne ngape na chaîne. Non. Na ko na sel lo binga pe ko na posa analyse mo ba papa Serge jamon la matière ou bien politique à osama kasi na ba papa Serge to ça analyse la question mais bandeko baza pembeni na bango oya yende to baka to bi mutu azoya nde balinga muso baka ko lempa izaka soki ndenge balobaka wana ko flatter kaka mutu po mutu a comprendre ko mona ya yonde mère de mère yonde la patrona donc déjà babiloko wana il faut toloba yango vérité mutu aza danger koleka nzambe azate mutu aza na se ya mo eloko eza danger koleka courant ezate papa la ngala ova la ka boye punde to vandi ka bodi bongo na yeke na prise na erreur pe na kauki ya mais le to koma ko ya boko mo ya yonde grand prêtre mère yonde danger qui t'a dit que yonde danger parce que yem ta simbi pe maté eza entourage papa langa so que eza do bana kata conflit eza oya ki a tourner kune pa na ye aya zongi côté e pas si là d'ailleurs kuna kendaki kuna ba critiquer ki basali bo eloko ne komo memela bango passe te ya ko ba boti ya ko critiquer ngate e ko ma passe mingi ko mo tsako na kati ya ba conflit or eza eloko o bande ko mbale d'ailleurs de bando ça na kati ya groupe Simba so to bi groupe Simba eza groupe mo sepek sa biso na ba pièce nango commander le président Lomba ko ya pesi pièce boy o ya ki a jouer rôle na Belleville ana rôle o ya jouer si la ana rôle ya jouer mutu amta na ndenge na si la a ko jouer na rôle nyonso to ko pesa ya ko jouer ngo Belleville peut-être mo so tema na place boy ozo mona ba expression faciale ba biloko boy mutu na peshanga na o ya yedo mutu ana tala ne mais ce qui fait mal les bandeko bavanda ke sika moko bana ya tata moko bakomi ya boka bwana ya ba pasi ya modèle donc comme ça là vraiment passé et puis na ndenge ya kokende pona koloba soki récite na okaki obaki ka mo ya récite voilà alors
le vrai problème, la vraie nature, il y a conflit. Oui. Mais ils allaient persister à tel point que, et si nous montons à Moussali Anzam, leurs confrères, il n'est pas ça la catéatre, il n'est pas ça la groupe naïe, mais ils appellent le ministère apostolique Oyo, le lot Aza Motei, Azali Kokamba église à Monene, Nanjili, à Tunisa Makinango. Bon, le col à Moutou Azaki Bimsamutu, n'a n'a tenté, n'a Bimsamutu, n'a Bengi Sabango. Ils ont une réconciliation en présence il y a des artistes, nyonso, comédiens et tendances confondues. Même la biso benga kuna ba chroniqueur bazala. Mais est arrivé que na kati appel, na kati invitation d'artistes baliés, les deux personnages oyo bazala qui vraiment comme des principaux moko aye mutu aye. En l'occurrence Tomoni Bellevie aye. Là, je la salue. Pour moi, c'est vraiment une petite soeur, une soeur. Oyo, et Yamboé qui Batubaye Baye, Nayebiye, Ayebinga, Natikalaka Koyo Kayete, Natikala Omone Sika Sinika Kate, Natikalaka Oyo Kayete Aswana, Natikalaka Oyo Kayete na célébré. Mais, Nabatan Onaza Okutanaye, Azaleka Koseka, Suina Tumbolier. C'est quand il y a des matanga, des fois, c'est grand frère, c'est grand frère. Mais ils ont dérangé pourquoi l'attitude Oyo, il y a conflit et persister. Alors, tant que Moussel Nzamba bénéficie de mon Bellevie, avec le respect à l'homme de Dieu, à l'Ongola qui est certainement l'Ongola qui est un artiste, pour la Bango. Après ce qui est considération à Moussel Nzamba, c'est leur costume, pasteur. À répondre à une invitation. Mais tout le monde de l'autre côté a été. Est-ce, premièrement, à Bafouaki, la personne y a pasteur ou pour naïe, à l'application de l'économie à Zépa, le baga, malgré changer de il y a un profil de Kolbaoyoka, il y a un konzam de la sac à Bayoka. Mais bien après, Bayoka, Batunia, le dit Moutou a changé. Moutou a changé. Mais tout le monde n'est pas un écossi là. À garder l'attitude de Wana Boykoya. Est-ce Azana pour sa réconciliation de salam et que l'obi bazong en bon terme maintenant de konaye au basala comme salamoko au bazapi na mboka moko bazabana ya Congo et baosa musalamoko l'obi pe ba kokika mususu ko se rendre ba service et l'on est salé que ya boy pour réconciliation oyo to a se pela fête na mutu a bingisa ibo. En tout cas, Papa Serge, merci beaucoup pour la moto. Vraiment, il y a malamu. Donc, la personne en beauté, Papa l'a dit, double Brassanga Massata depuis Mixel. Merci beaucoup. La personne président Guy Coco, de moi la Lemba, Bambote Belé depuis France. Ceux qui la personne Bango, Bambote, Baza, Bato na Solana, Bango, Bapesa, Bisso, Baoyo. Au moins que toi moi maîtrise monsieur ça va conseil Papa Serge na okoloba ngapela pona kamba basala nzambe moko e matianga mafuta limbisanga si je dis que matianga mafuta pourquoi au moins bible yango moko c'est sur l'humilité précède la gloire l'orgueil et même mutu na kati shit Papa Serge na yoka passer na koki kozwa téléphone na kosenga a omona na sabona na de la foi na chiffre 9 na nini donc au moins appelé ba chaîne il y a pasteur de la foi na sabona nango parce que il est le pasteur au moins il faut tozwa ka bible bitozwa basali ya nzambe na ba double honneur. Papa Serge pasteur de la foi tia sali eloko wana c'était comment to meka un peu ko funga na bande comme so ba olanda biso na kati sa fosi pasteur de la foi azwa message ya nzambe. Pasteur de la foi tango azo tourner koto akendara le yazana e pasteur zapena o kaka l'église au milieu du village akendara ke akyo tourner na et pas si la soba bengue étant que pasteur so qui Bellevue pas bengue ake pas jouer na rôle na ya ki pasteur po na rôle wala yango ne pena atele makalango vraiment makasi po azape pasteur atosaka musala na ye o ya salaka. Pasteur de la foi a eu message étant que pasteur parce que ayoka qui passe ya komona division parce que l'on de na ballon et tabwani et comme oyo soki ojouaka au moins que Baptiste na biso quelque part bazo mona te ke ba mo ba mizindisa na kati ya libolo po oza mutu so ba bengi to nda mona ba jani
Bajani to mona basami mokili ba po ba nani ba bande ko jouer na banzondinge pa ya Major Bisadidi ba benge kuna akei a jouer yango ne sala ki bango yango peut-être musu ba se retrouver na poto eno ba o ba ye o ba na sima ba mona plus mbongo mais ba bossa ki ba fina carrière na bango lelo sila ko benga o que jouer pas sila o que jouer pas belle vite ozo mona te quelque part carrière mo zo kota carrière non et comme kota donc pour Hollanda ki mbongo $100 et $200 problème ezani pasteur de la foi a un message oye ute pa ya kolo ke liwa ezo tambola na makambo yo bat ba rokufa bato ba okufa eza même na ba chroniqueur na kati eza la même na bango moko ba tête ya bloko wana pasteur de la foi alongwa papa Serge nde l'autre ba ke limité précède la gloire papa de la foi alongwa ye moko inde ke pasila aibise yaya talande na zabu na la pose ya kimia etake musala nzambe na ekoluka pona mona ke sona mina sur la téléphone ekopesa te yaonga mona se déplacer na sola nayo tala message yango pa nkolo mais la ko ebisa bino te message mais liwa ezo tambola na makambu oyo na kati ya conflit oyo nde nazo sola na awa na ningaki yo na ndeko no bosolo si la bi d'ailleurs kutu yaza yemta parina sur chaîne na ye ba biloko moko bon tu comprends po ye Belleville abanda déjà ma rambouiller chaîne avant ye si la s'il a à reconnaître Bolam ya Belleville, pasteur de la foi lobby, d'ailleurs, to se fixer pour la dimanche. Ne pas fixer la date soit. Allongwe pas si là. Inde pas à Belleville. Pour tout le monde a pas anniversaire à Belleville, à que non, fêter on pas pasteur de la foi. Donc ce qui est vrai, c'est que anima kana mosali ya Nzambe ndenga zalaka. Yango a se déplacer à ketina njil kuna ke osambe. Na Baptiste comédien nyonso. Pour permettre na bato ba jouer que pas na bango. Basani bazala ensemble. Papa Serge, il y a le quoi yo bisingo bi maman nana est tourner mission lobby. Na so papa Serge, d'accord, nandimi. Et papa Serge lobby na osana tata que monter tout ça wata moi vendredi pour permettre ta biso. Quelque part pour que papa Paul. Ndeko Paul il faut ya pour suna biso moi image et tout. Yé pas les journées été maman joango et simbi. Te ou bien simbi te. Maman nana date na biso to kala ki bien jour na biso na simbi te. Donc na jour. Quand les lots WhatsApp est facile biso. Na peine normal so benga te. Ba on ba mi benga ba grand prêtre merde. Donc c'est que bazangi ba créditer. Pour dire quoi? Quelque part et ça sabotage. Au moment Nzambe papa Serge tout le bas. Nzambe to Jésus Christ azaka muto ba récite. Azam n'échec te ata mo kolote. Pasteur de la foi tant au sac a ébi que échec pesa. Te pas échec pesa quitté. Si je dis échec est quitté. Papa, na ko te pasteur de la foi te to ke non la. Papa Serge, te to ke non la ndenga bien. Na lobi Nzambe azaka muto ba échec te. Nzamba muto ya ba récite. Ce qui est là qui échec na temps ya pasteur de la foi, c'est que Belleville nga ko se présenter te. To ke non la ndenga bien pour en tête ya ba on balé. Ba on la misusu wa to lo ba ya ki ka po ba ya. L'objectif de cette rencontre, la réconciliation. La réconciliation justement papa. Laquelle n'est pas faite. Papa, vous allez expliquer le roman quoi. Au moni diable za maramnae. Au moni to za boy. Papa Serge, au moni nga nano na vanda. Sans Nzambe ya mobulu. Mo pesi na pe mo pesi na nyoso. Oya sala kana ba via batu baza les Nzambe. Lelo otambola papa Serge oko bima yo oyebi programme osaki na 10h na 11h. Ne to commission ki 14h et comme à la 30 minutes yo yebi yango te liboso na biso les Nzambe. Lelo muto aye osala orgueil moko boy po mosala ya Nzambe a déplacer na carburant na ye papa langai. Aye a koma solo li na yo. Si réellement que yo monaki okozala te. Papa langa, papa Serge, on te sent non mambe mission là papa te na osala déplacement mo bobo. On a continué déjà na kata mutu na veille déjà non signalé. So ki yende ko na biso pe si la bisalo. Asala ki yango papa voilà ta musu na zo empêchement pour to abatu. Papa langa na ko sata musu lo mo bo epesa ngambongo lobi. Tango singa mana na ya to tourner mission. Papa Serge na la cop moko bo. Et ça il faut là que le carrément yo comprendre nga. Ndenge moko pe nga sala. Oso ezaki problème am sala. Ou bien ça y a un problème en bon. Toi c'est un problème où il y a famille. Papa en tout cas programme et cause attend repousser te voilà rocaille qu'on s'excuser. Ce qui peut ça qu'il a un empêchement papa en tout cas a un empêchement et permettre te. Attends la moi retard la moi bangonga sou que zarata mususu et là moi ça na 12h et là moi bimelo so na 10h. Au cas que ça lango papa la ngalimbi sanga pour na zui urgence mo bo sengi fa na zala kaka. En tout cas présenter besquise n'engé pas bandeko. Bon on veut que écoute na carte internet. Papa Serge, tu as sala ngoteza manque ya considération na mosali ya Nzambe.
manque ya considération na likambo tout le monde ba comédien ba komi kolela ba comédien ba okufa ba msu ba mo ba journaliste ngo ba osaka ba émission ba okufa te poani po bango biso beleki donc bazo ba chronique de ba kufa la place Baptiste comédien mais bazo kufa faut ba soso la papa langa il faut pas soso la parce que nzaba ko pesa message moko bo eleka ya pamba te lelo ko négliger lobi oyebi yango te on le simba mi yanzamba est-ce que pasteur de la foi azange makambo ça na tangwa et puis na moment là ils sont encore pour 1 heure pour azana makambo fa ke do ça pasteur de la foi fukami aleli papa Serge toko lo batande ko lo bake e réussir te po nanga eza na okaka e réussir po bible le be sengo na lola soka ta paye moko abongo loko bazali bango mibale moko loko aye ko se présenter ngala jour ko na ra wana ke ya païen na chrétien donc ozui kaka mon pagano moko oya azali na posa te ke basola na ndeko le mais jour wana se présenter c'est qui est vrai réussite na ngwezali tant bandeko musu pe ba comédien musu to mone ba président sai bake ba mpe ba koti na kata makambo wana papa c'est que réussite ezali poto musu sai yani na kata ba conflit na bino te mais tant waye place c'est que réussite nzamba azui le kumu mukolo wana. OK, merci maman Nana ya moto passer na chapitre mususu échec ou réussite pour la réconciliation. Bon, on a je peux donner 50% parce que c'est une analyse. Papa Serge nga bela pola nga to pesa ngo 70 pose ma mbanzambe. Nga to ke na ngata moi 70 to longola ta moi 30 wana. Pona bato ba boya ki ba mbanzambe sa ma jour wana. Parce que bato ba répondre qui. Voilà. Hein? Les restes des artistes va répondre à qui le bisa qui pour donner une occupation là mais ils ont quand même accepté il y a petit kaba occupation na bango ba isobe ba ye c'était la réussite par rapport à leur présence et à on appelle les sous belle vie kan oyo andimaki otika pe ba occupation mususu dans toute journée on a commence à un tournage na batonaye si va monter tournage les autres pour tout qui n'injille va passer de la fois tout ça au lobby mais est arrivé que l'autre a y été donc avec la présence il y a battu c'est la réussite à 50%. 50% ceux qui n'a lobby est échoué parce que l'objectif principal est que la réconciliation ba benga ki batona te ba ya pour ka ba monisa na bilongi ba benga ki bango pour ba vivre événement de l'année, la réconciliation, on a au là-bas, Bouzo, Batam, Moussou, les cas, Abakouk, Boya Finga, Boya Lobaboy. Ce qui est réconciliation, c'est Salamaki, bah, il fait l'impact. Il y a Libotana, Abakouk et Ngaozarati. Voilà pourquoi on appelle ça 50-50. Voilà. Et là, il faut comprendre l'eau, Moko, na banalise, c'est comme si ces conflits ils ont profité na bango mibale. Peut-être avec ces conflits, balibota bazo loba bazo kumisa, bakouk bazo loba bazo kumisa, ils ont tombé ces deux artistes. Voilà. Bazo ça va toujours na kati ya politique. Peut-être dans sens où. Et puis nanga na ndenge nanga papa Serge na kilo fundu ya bomwasi. Papa Serge oyebi ata ndenge oza na mama na kati ya ndako. Ezaka na mo ba problème mususu basi toza na komikitisa te moi si pas senga pardon ezaka vraiment difficile aye pona yazela ka mba nda senga pardon aza moi si fa zaka na komikitisa siko esali ki bo moi si moko bo ebimi kati ya sila donc de yango penda ke etomboli penda bazel na ya bi akoya te ezala ngo vraiment te ne lo musu ponga na bi ke so ezaki ni kamba ndenge et puis na manque à considération so ka za vraiment na ba considération pas pasteur de la foi c'est kangara sala yango anga s'excuser. Merci, nous avons beaucoup traîné à ces sujets parce que les gens ont profité ça bango passi, les gens ont profité tant sous lobby, ils ont profité na bango pour que ne pas na TikToker, ba YouTuber musu pe, ils ont profité na bango conflit na pour ba dokamati, ba ça na bango mais en conclusion pour nanga ibe pour na Safosi télévision ce qui les deux artistes ba oyo kananenge to moni kofina waze kwa bayokani ozamalamu ah oui na belé ko sangana na merde mokili otika la ndenge zali mais le coup ekozongi pa nzambe parce que conflit eza plus pour na satana unité bolingo eza plus pour na nzambe mama nana to kolobela na moins 5 minutes coïncidence oyo to benga ngo coïncidence to benga ngo nini parce que
na tour l'équipe tout le monde qui est là au moins bongo concert à Fali c'était qui a qui organisé concert na Imka c'était encore non c'est Léo Scram c'est Léo voilà a organisé concert na Imka est-ce que Zala qui peut profiter na audience ya nani ya Fali to Zala qui peut combattre wana to sala ngo analyse sita cette fois-ci coïncidence et salami faire le 24 na martyr mais tout le monde son vieux même que c'est tout bien à son père Werason Arozala na kinkola kelia maboke na ba pêcheur les gamba kinkolo ezali ya combattre hier coïncidence Papa Serge oboni likambu ya koluka combattre ezala ngote biso nyonso tout bien le 24 juin eza journée ba pêcheur Werason aza invité na ba pêcheur kuna na kinkole akende kolia mbisi ya efaza la bango ensemble la fête na bango wana lokola ese loko mo journée ngo etombe nango tango le padre qui date le 24 et peut-être que ça journée va pêcher il faut qu'on se le dise mais tant que Werason va inviter parce que muto asali mabe na otso loba na bi communication bomaka so za communication makasité papa langa e boma so appelle la communication makasité e boma et loko bomi eza batu ya yangiama batu ya président Wera donc bango bae bazui boke reposter que non azana concert le 24 juin oh eza moment yo eloko ale ko kai ko sala matin ye moko eza concert te ye moko asali live kutu na butu de atongo lelo etambo na kata réseaux sociaux on a lobaki eza pour 1 heure seulement alors que lien na ba pêcheur so ka silisi peut-être avant ba ko zota musu surprise na kata stade de martyr wana ba bana na ye azaka le sengo mo la bana na mo ba bimi et ça la kai fierté le bataille Werason a été maïbi que déjà ba o yaye bazali donc eza vraiment la ndenge te que ba benga que non ndenge pour nous pour que Werason a la concert pour ça na concert déjà to bi yangi matin misaka ba banderole asala déjà la publicité ba trésor Congo bazali ba sankara baza ba pi roger baza ba lobela mais o eza que ba lobeli yango te subitement quand to lobeza pour na casser quand concert pe ya faire egola donc tout moi e ka obi vandi ka obi si yango pour ba que to casser non Wandesko eza moi passe parce que bango ba wi azo bina na facilité Jésus de nuance taka mtandima tia amileta komba Jésus katina na faut moi mto saka ba exploit ne likamne mo pesa watu nyoso tout passe la vote vraiment ba goloa bo se déranger que voilà moni Werason ngiyama makanda leki et leki aboti ya na réseaux sociaux pour et bien ça c'est live à Boutou ça les live mais c'est que aza même pas l'intention de déranger concert il y a moi na petit né oyo azo sala pe fierté na ye parce que tant ba domo na ye boye ba kalekela kana makolo na ye voilà ba musicien belé pe ba bimisi bala mais bala ngo ba yo kanate ya ye ba yo ka déjà ça fierté na fierté ozomona oso to zongi ya na polémique té mais quelque chose la réflexion mon boye il y a otala parmi les grands JB Wera Kofi oketi na bazaiko batu mingi o ba longwa na orchestre wana ba évoluer penza te to kolobela muke quartier la te ya omona fali azo évoluer to lobeli ni maison mère to omona faire pas azo évoluer na ba fabrika la ndenge la ngwa mabete na BCBG nanya longwa pas azo évoluer azate to kepe na bazaiko wana longwa kenda osala azo évoluer azate donc quelque part je ne crois pas que Wera koyi kozala na motema ya mabe epai na ye donc le Gaulois bo se déranger te ndenge alaki peut-être okobisa yango ngai mpe na osenga na ngiama pourtant déjà Adolphe Dominguez abai ke ye le 24 là na kata stade voilà pour faire lancer un message na lobby ya soutenant Wenge tant azaki na poto na prison mais lancer un message na ba Gaulois ba kende concert ya Wenge ndenge mo pe lancer message pas ba vie na ye que non porte ya bango marti wana déjà bon baza ba invité donc ba Gaulois bozana bino à l'aise Werason je crois à Olongakuna avant pour le faux présence naie ezala et puis Werason tu es présence de monnaie na martyr maloba o nyoso et ozana ngo luvunu
Les Japonais qui Louvunu. Voilà. Allez Louvunu ko. Allez Louvunu. Donc makambo ba balobi na ya lokuta. Ils en avaient intention na tie. Vraiment ba golwa to yebi ke mikolo yo pongi ezola la maté na ka ya ba golwa. Mais yambo te to lobela sur préparatif ndenge ezokende. Na lingi to lobelelo mona 2-3 minutes pona yokaki babi ces derniers temps fallait ka kwenda vutuka poto bamsu babi te alinga te à vivre martyr ya faire parce que et aux ala donc danger na ninga mukete bamsu babi azolinga te be émotion ana bon yango ne sala ka kenda ba kwenda vutuka parce que apparemment azokende ba production te ilo ke sala bon est-ce que makamwana pour nous, maman, on n'a pas la raison qu'il y a vivre l'émotion. Et cause la raison, c'est trop dire parce que au moment les réseaux sociaux, na batouande babanda kolobaku de musicien à la radio totoa, tuba, y a on de bomisa mokili. Fallait pour pas dicap un hasard tu as encore ça là-bas kwenda vutuka parce que on a un contrat moko fabeta à dans la France. Les gens oublient. Tant que nous avons pour planifier, maman, au salon, en septembre, et alors quoi, faut monter bande déjà préparé. Ou les gens na Congo, les gens en Boka, la été la mabélé, la été za la poto, place au bas combattre, baba qui trotter, mais la bino. Maintenant aussi, à ce que nous sommes ça, maman, naé, on a bon sang, on a anglais, on a rose attaqué, on a émotion. Ah, bon temps il y a Isaac na concert, le concert on a beaucoup farad. Bon Isaac ben émotion te pour ne point. Émotion Isaac quand il y a concert à faire là. Non. Vraiment, c'est la minimum nana sanga parce que ça la cabanalise mon coin un peu et penché que côté la monture ça la boue. Non. Là je salue les grands Gaulois na Katia Belgique. Major Pecos. Major Pecos le grand Gaulois topé sur Bambote Belé. Parce que ba respect pe na yo belé. Respect belé. Ce que vous avez qui vraiment ma coquille qui t'attend ma belé parce que Major Pecos a mon angoto. Il y a solo. Ouais, tu solo là naie. Balangoto, Longonia. Do fo tomba nde baba mabele mame. Mabele je vous salue. Major Pecos. Là je vois aussi la famille d'Ayandi. Famille d'Ayandi Bambote belé là-bas. Bambote na yo ya koleka. Je vois Vedi Diayandi, les jeunes millionnaires. Les jeunes millionnaires, ah bon? Vedi Diayandi, les jeunes millionnaires. Mongo panaye. Hello Pamba. Aïe. L'autre les cas à quitter non Angola. Ok. À quitter non Angola, moi business mon parce que il y a tant la monde. Mboka nini oye. A changer ba passeport à combien de fois? Il y a un mois que j'ai 45 passeports. Parce que ba viser ton da. Wa mta osala ma sécurité. Wa mta osala ma sécurité. Moto nzamba pambola. Nzamba pambola. Voilà. Vedi Diayandi. Là, je vois aussi Papicho Diayandi. Kalamingite. Tozomona. Tout kozana yo tu ebi ke okoya lisusu okoya ka lisusu. Parce que nzambe azo pambola. Je salue aussi Mireille Diayandi, Anastasie Diayandi, Nyoso et Ali. Famille Diayandi na bungite Nadine Matadi na kati ya États-Unis wana mona IEC. Pe nazali ko saluer famille sacrée. Famille sacrée zali lisanga ya bana IEC o basisa na 2007. OK. Oyo bango nyoso bazali na Bomoko et Bomoko na bango nde babengi lisanga na bango famille sacrée mbote na bato nyoso. Jimmy auti ko bala kalate donc ba salutation na bino. Yakoleka et maman nana. Papa. Dans 5 minutes. Ma préparatif, il y a les padres. Bientôt la samedi, ma cambezo zala. On a yozo mo andeni za makasi, tu es za makasi. Papa Serge, merci beaucoup. Ba préparatif ya concert ya faire rigola mutako saote papa et comme singa. So to comme c'est-à-dire quoi? Au moni ba biloko ngo sama déjà ba préparant tout taki ya wenge to zaki biso nyonso to mona ya wenge ndenge zaki ba bien ndenge tekamaki na makasi ya ba brasserie na biso ba sponsor ebele to tali ya faire ya parler ya fali coupa ba sponsor ebele mais faire rigola aka na sponsor moko et puis stratégie o ba on ba sali papa langa au moni batina ba déjà ba place ba point yo somba ba billet. Obi, to bandai koloba.
bato bana besoin so mabie na ngenge so bomoni Alain Kitoko na le grand cambiste Alain Kitoko na kwe ya avenue Movenda na Sayo to pe na kwe ya Kingabwa na Sayo omona bache eza wana Alain Kitoko oteka ba billet et puis tozali na coin ya Bambili Bondo ba billet so ezoteka mawana ko eza ke soko komi wana okozanga billet na yo te mama nana. Merci beaucoup papa Serge. D'ailleurs nde na bandai koloba na lobi préparatif ango nde to moni ango to bandai ko mituna la ngala binoni surtout etake ba pandisango to bandai ko ba oh yo préparatif ango faire réseau e balate po et déjà ba combat au fadam oh boy dans combat la combat au te banile au francophonie ba boya robeta te e yaki déjà na ba mi pepe nango to bandai ko mona ngo ndenge ko zalate lelo to ko soit surprise moko boy inattendu parce que par rapport à ndenge au taba point de vente soit na billet to moni mutu ke tambola na kati wana omona mukwa tombolo azana kati Bogard de la presse azana kati to omona passer le padre wa biso mo d'être na kati appel ko na kati to zui musique ndingu le saper ba liopa ba otambola mutu kana ezo tambola ka peut-être mususu yo zui na tenter encore ma place na bi nga pona ke na venir kinga bota mususu pour oublier mais au coup de la okata mususu bi mabuna coin mutu ke le kala batambusi ka et puis voilà eza grâce ya sponsor mabango grâce à sponsor ya faire ndelo tout bana bana sponsor ka moko mutu wana so sala ba evre wana andeo na ye ka mwa bato ba yaka na se vie Costa couleur na pesi mbote belé maman d'être bambe femme d'affaires Blaise Polo le CG na pesi bambote belé pona olobake na kati wana ndenge ba préparer yango papa langa bière wana nde ba otia to ke lona ndenge bière boy na biso saka analyse ça bato maele faire rigola atie bière ko sala publicité te bolimbisa biso na biki e longola kati ya montage soki ba gu wana ezo tambola ko bato batiaka comme épice o to somba ta musu sachet mona 200 francs mais soko pesi yango o sombi yango ba pesi obi c'est que parce que total on na ba elle nyonso tant to nga to sala mo loko moto banda oloba to ke on a elle a bien wana était comme na 3000 billet pesant na 3000 francs koto to mo 200 francs mais billet ça qui na 5000 c'est ko wapi place ni to ko loba que non publicité to pe concert ça le quoi ya ofele omoni tozo loba ngo etaki ba pandisango ezaka ke musique a autant ezo beta ma eza pour tomber la culture na biso faire rigola tango aye a ça la fierté ya mboka la biso faire autant okufela leki na egigola to monya mati azaki stressé tango ke na contrat zaki na déjà kuna na Côte d'Ivoire tango akei nzemba liboso tant faire oyemba tison que il est stressé mais tant ayo kota na kata ben asaki fierté na biso to ma ba nzemba ba kenga sa ba démonstration ba longwa ba bilamba ba di mais ouais que non représenter République démocratique du Congo eza pour la lokuma Congo tant libanda ba sentir que soto ke na Congo rumba nde taka mundele akomo linga yemba ka dingala po culture na biso ndemte tombo mais eza fierté ya yani na biso mais lelo to moni net baxi pêchant avec ndaki na Nigeria koti na kata film lobby si ba ope mo lingala malgré par ndolo bangé mais mo lingala mo be betam na kati ya lokumu ya langue la biso mais lelo to mona que marketing ya faire rigolo salami il faut to boire que les ba fleurs po to s'attendre que ko za la bonne ce qu'on nde to zana to yebela nga mkoto okende mais ndeba to suba bakawabi etonda nde papa Serge dis-moi muto azana posa ayoka bonne musique est-ce que azana posa ya plein plein qui cause les roses mais faire rigoler ça n'est plein c'est que vrai faire on ça plein parce que bizorbi quand yango moko et quatre ici to ba bras to ba poto pour la bizorbi bizorbi kaka yango moko botango yo zo ba rumba ne wala betaka donc c'est que vrai faire rigoler aza un bon chanteur on t'a appelé ça quand combo ya cher de pousser papa Simaro pe à son âme tango yo kaka faire azo emba botaka papa Simaro ko ndimi abi moi mbala salinga o faire attendez singa ba cher de peau et tikala fait cher de peau pour dire que asandi mama même na ba mikolo même le pas on dit mama kaka to betele kama to bois ke ba fleur ebelé ba courage ebelé et puis to sepela pour na récite ya stade Martyr affaire. Merci maman nana to komi na biso vraiment na suka to komi oshité bote ko zana biso bozana biso pendant temps oyo to bekaki ko sala banalise sur ba sujet oyo to lekaki ko lobela bino oyo bolandaka toujours Safosi télévision
la télévision de l'Aigle. Tozali koyebisa biso ete avec l'évangéliste Kabundi Walesa. Oyo azwaki message ko te pa na Nzambe Yahweh oyo akilasi na likolo. Azali na veille de prière ya munene oyo babengisi bana nyonso ya Congo. Tendance confondue. Pona ekolo. Kozala musulman te, kozala bouddhiste te, kozala soki nani te, yaka na kombo moko ya Nzambe ya likolo pona kosambela pona mboka na biso. Wana Kabundi Walesa azana le 14 juillet 2023. Papa Serge, oyebi ke nga alobaka na binzamba pambola papa apesa longue vie. Parce que tozala na ba problème oyo ezaka ya corona, oyo toyoka na bandeko ya poto balobaka na biso babi corona ekota na mboka oyo te. Mais toyebi biso moko pona oboya na biso pe makambo to boya na biso makambo lobi oyebi bakamati yo krake ekoti na maboko po lobaki. Papa Kabundi Walesa, l'évangéliste, a sala prière pour la corona. Que corona na mboko te. A sambe la kota na maya ba poto poto. Pour na sambe la ko boya corona na kata mboko. Mais ngana ba na lobby avant kutu ba mamba corona ngala yeba ke to bela maladie moko zake buka biso wa makolo. Buka makolo no so chikungunya soki nini. Ya grippe moko. Kota ka grippe o ya makasi voilà. Ya makasi eboma pe batu. Eboma vraiment batu na ba grippe moko bozo senti pena ke zolo na mungongo eza ya yote respiration mutezo changer. Batu ba kufa penza ya kosala. Mais asali prière pour no lobake corona na mboko te. Lelo abengi tozo mona lelo ba pasteur rebelle ya ba église ya minene awa. Ezaka ba temso pe so offrande de $100 sala bo. Mais lelo to moni l'évangéliste Kabundi Walesa alobi to kende na martyr. Kota la religion no te to ko sambela pour na mboka Congo. C'est que vrai tout le monde à est du pays guerre mais kona mais ko batu ba kufa batu bazo kufa ya niveau moko et comment on dirait na nzemba ngo ekoka susu ko loba mate makambo ba okoka disute. S'il vous plaît to lancer message il y a compassion na bande konyo sur ya est ouais tozana bino elongo pasi obozali komona kuna biso ezali esengote ya fête parce que biso nyonso bana ya Congo to ali na papa moko le président de la République Fachi Beto oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo azali kokamba Congo lokola papa ndenge mobutu abaye papa bo moko mabo pasi na bino bitumba na bino eza bitumba na biso eza pasi na biso tosambela kaka Nzambe asala que ba oyo nyonso bazobima banguna ya Congo bakweya na nzela ya balosambo oyo ezosalama même na nzela ya losambo ya veille maloba na moti. Ouais, c'est que vrai papa photo longo na kati ya distraction. Papa Serge nga toujours na okenda avant nga ezaka ko pona musana nte. Pona musaka ate mais na ndenge pende ya logique na ndenge ya bunzambe poto oki osambela pona bandeko na biso bana est. Lokwa tozoboya makile tanga na mboka Congo, muto akopesa solution, muto akopesa kimia ka Nzambe. Lokwa l'évangéliste Kabundi Walesa akanisi mukolo wana lobi ke non na église na été mais il faut na kati ya martyr po batu nyo surtout religion surtout confondu to zala wana na kati ya stade de martyr. Vraiment tozali susu na mosali ya Nzambe oyo abengami na kombo ya révérend pasteur Valentin Mazaya oyo azali susu ko animer séminaire à monene ezali na conférence na Congo central bongo na ville ya Matadi ekozala le 28 juillet tosengi na bato nyonso oyo bavandi na Matadi ba se présenter na kati ya milulu oyo na thème ezali bazali ko parler sur les séminaires eschatologiques oyo ezali kolobela sur les enjeux de l'heure makambo to anango lelo face na nouvelle technologie face na makambo eza par rapport ya kozonga na Yesu. Alors to bengi bino nyonso po bovai na Matadi boma mwanda boya ko participer ko assister na kati ya séminaire oyo ekosala bino malamu mingi Nzambe alola akozanga te na kopambola bino. Vraiment maman nana tokomi na biso na suka. Merci. Nebi ete moi bambote
moi mabanga ndenge tolobaka esala pe ba bien nga nde sikoyo mabanga yango mpona babake mabanga mpona nga mabanga vraiment eza te mais lalanse kaka message ya mama Blandine Mwanza depuis Matadi bandeko nango vraiment baa na Matadi wana donc famille Mwanza baa na Matadi na kotindela bino lien mpo bozwa adresse vraiment bose présenter lokumu ezongaka epai ya nkolo Yesu Masiya donc napesi mbote na bana na nga nalinga bango tellement trop Josué Mika Vijay Sanga Gaga mon garçon que j'aime bien pourquoi pas aussi ma fille hein nazala moi nanga moko la fille de maman à la peine de la maman bango Kadija Sifa Famba la PC mbote belé la PC ba on y a fait déjà comme vraiment donc vraiment ya moi ça mwindo moi ça mwindo watanti na Anastasie moi ça mwindo wasi kitoko merci beaucoup. Ok, merci maman Nana Sanga tokomi na biso na suka ya numéro na biso ya lelo là nazali ko saluer ezali mon père révérend pasteur Valentin Mazalakana na maman Jolie pena bana bango donc ça Candide puis Claire-Lise Mazalakana bambote na bino bana Shalom nyonso mission évangélique Shalom Kola 153 bambote na bino bana na nga na kambaka na département ya sécurité bambote na bino tokangama toujours na Nzambe oyo azali Nzambe malamu là je salue bana nyonso ya Shalom oyo baza disséminé na monde entier oyo baza na France na Belgique na Allemagne na Angleterre na États-Unis bana Shalom bambote na bino boko bana ko soutenir toujours oyo ezali chaîne na bino ya ndeko na bino ya frère na bino oyo azali molobeli na esika oyo Serge Mabobo l'homme du développement boko bana ko s'abonner bo partager ka lien na ba prédication na ba émission to ali ko sala po to tika la olobela makambo ya buzoba te na kati là je vois na Afrique du Sud Yvette Milongo na Giteri bambote na bino je vois Merdi Vita na kati ya France bambote na bino je vois Karine Ivili leki na nga oyo nalinga mingi mbote na yo je vois aussi Karine Amundala na kati ya Gabon plutôt Karine Amundala ya yo yangoyo mwasi moyindo lokola kaka Kadija basi miyindo baza na posa ya mafuta te Karine Amundala ye kuna bakanisaka ye epai neti West Africaine epai neti Sénégalaise na pese bambote vraiment bambote na yo ekomi et tokomi na biso na suka mama Nana Sangara papa Serge Mabobo merci pour la invitation oyo ondimelaki biso merci beaucoup malgré rataki jour al bosso mais la disponibilité na yo nde etikaka merci pe na papa Paulin ouais celui so vraiment la caméra héros dans l'ombre na kati équipe amwe za bobo ya toujours héros dans l'ombre Paul Mbanza yenda sa ka cadrage oyo bozomona bilili oyo po ekomela bino bisika bozali ngai wa bino votre humble serviteur molobeli Serge Mabobo l'homme du développement nakosenga kaka na bino bo continuer ko soutenir biso soko tindeli ngai 100 euros kosala nga bien na osomba provision bana baolia mais soki ozotala ba vidéo ozo partager ozo s'abonner ozali pe ozape ba publicité te mbongo oyo nakobanda kozwa kuna ntango mosusu 100 oyo nakotindela nga yo mpo koyo kopesa motu mosusu to mpo koosala nango likambo mosusu me nga nazwi yango na nzela ya abonnement mpe ya kotala bavideo yango tosengaka na bino botalaka biso c'est une manière ya koencourager ya kofortifier ya komotive biso na kotinda toboyi te oza nango osepeli kotinda et osalisa biso tozala na problème ya matériel tozala na problème ya batransport badéplacement neti ngai mpenza naza na mutuka te nakomi na posa mpenza ya mutuka mpo nakendaka nango na nakendaka nango na bainvité nakendaka nango koluka bainformation nakomi na posa nango ataka mwa is oyo bakino abenga enquête nakomi nango bosenga soki opesi po epermettre ngai nasomba is te nakozwa soki mpe otali eke YouTube afuti ngai mbongo ekopesa na makoki nasomba is te na osomba salisa nga na ndenge nzambe apermettre na yo
salisa chaîne oyo na ndenge nzambe apermettre na yo tolingaka bino mingi merci niveau tolingelaka bino toyebi ke bino mpe olingaka biso mingi bolashe biso te bosimba biso ndenge nzambe azosimba biso nyonso soki natangi bakombo oyo te na péché contre ngai moko est-ce que nakotika mwasi na nga ndenge nayebisaka biso kaka ke oyo alambaka matembele na nie oyo elambi ekomi salita sokoli ma belle mon amour que je salue Irène Aluma Maman Irène Aluma bakiselaka ye mabobo na suka bambote na yo mpe na bana oyo nzambe apesa ngai là je salue Manassé Sardonix Mabobo mwana nzambe je salue aussi Diamant Mabobo mwana nzambe et puis na saluer bato nyonso libota na ngai Giteri na saluer ye ba parents na nga baza en vie nzambe azobatela bango bambote na bino baleki na ngai libota na nga bambote na bino nyonso tolingi bino mingi la prochaine occasion nde tomonani maman Nana papa merci beaucoup à la prochaine ciao ciao ciao